bana kimpese na maye mataleli six facturation à régie des eaux bazuli yango solution bandeko zokande directeur régional ya régie des eaux azalaki bongo wana elongo na commissaire général en charge hydraulique pe lisusu ate ya songololo wapi basangisaki couche nyoso ya force vive ya songololo pona nini pona kozula yango solution na maye mataleli kolela ya bana kimpese pona maye ba facture ya régie des eaux nzokande masolo mango na malenge na maki kitoko na centre ya régie des eaux oyo ya kimpese tokenda nikotala nzokande solution oyo bazwili bana kimpese okozwa kutu idete bakumbaki biso na depot natina nini batalisa biso oyo etalima ya compteur nzokande bayeli biso plus de 1000 compteurs oyo wapi bakota mikolo mizali koya na bapompi nyonso ya kimpese pomba te kolela ya population esila na maye mataleli six facturation makambu wa boye ngayangani te bandeko nzokande directeur régional ya régie des eaux ayoki société civile ayoki notabilité pe alobi maimango kala mingi te solution ezali kozwama. Merci beaucoup. L'information on a bazali ko déclarer facture ezali ématique. La dernière facturation. Ça a été une séance sur ordre de l'essence survenue à Matadi. Ça a été une déclaration. Il fallait tout le temps en terrain. On a ressenti des situations de alors après que ce soit, je récoltais peu de doléances pour suivre la population. Nous sommes fait tout mais qui faut expliquer la population dans le lingue ni pas facture des salaires. D'un côté comme de l'autre, c'est ici, va bien dans ma moussou. Parce que je suis là que vous allez facturer au forfait. Déjà, dans ce là, on a solution, ils ont dit déjà parce que on a aussi collecté ça à la séance. Et il y a un compteur pour la réclamation on a facturé. Quand eux babengi les alliés à se retrouver avec une facture qui est plus élevée par rapport à ma marque du Sénat, c'est quand qui n'a pas grâce à la CNI. Politique au avec nos autorités. Donc là, c'est le DGA, c'est la satisfaction de la clientèle. Alors, nous allons disposer après un bambou, après, nous allons la séance de travail, la chambre de centre, nous allons une situation commerciale par rapport à la déclaration. Nous allons avoir proposition. Kasi bandeko, eloko boyiko simbate, lelo mokole ya samedi, wapi force vive ya songololo, elongo na directeur régional, commissaire en charge hydraulique, PAT à songololo, bavandaki lokola motomoko, pona kozula maya facturation régie des eaux, solution, pombate mikolo mikoyaka, bana kimpese, batika kolela, na maye mataleli, facture ya régie des eaux.